Président Félix Tshisekedi atie manzaka na mokano movandisi Denis Kadima na ebonga ya motambwisi ya seni misalami ya kobongisa maponami. Lobi moleki mokonzi ya RDC asakolaki yambo ete andimi M. Kadima na ebonga yango sima na Assemblée nationale kondima boponami na ye. Sama Lukonde, ministre wa yambo ya RDC, alongoli mobeko ya bofutisi taxe RAM pona ba telefone ya deuxième génération na sima ya kozwa rapport ya mituna na likambo yango na parlement. Ba député basengaki ministre Augustin Kibasa Maliba ete taxe RAM elongwa libela pe esila. Bato motoba bakufi na masasi ya police lobi moleki na cité minière ya Duba kuna na Bawele. Bato bango bazalaki kosala mobulu kanda eyaki likolo ya bopanzi bandako na bango na société minière Kibali Mining. Bandako koleka tuku motoba ebomami.